Bandeko, mbote na bino nyonso bomesa ngo na ndangai. Baluba bakomi kobanga Banyamulenge. Mokonzi na bango ayebisa biso ke Banyamulenge baza bandeko na biso. Mais siko tozomona bango mo babande kobanga bango. Mais puisque bango baza bandeko na biso, bozobanga bango pourquoi? Tokolobela sous ba difficulté o eza na RDC ndenge bakonzi bazokoka kosalela moko te. Et gouvernement petit lelo gouvernement sobi makaka te. Eloko moko te. Bon mona Kinshasa ndenge za salité. Mama mingi. Alo bandeko toyoka nano bango moko baluba ndenge bakomi koloba. Toyoka. Que notre peuple se lève. Ceux qui boyoka kate nazolo bango na lingala. Mundele azo sakanana biso. Amoni biso bazoba, amoni biso banyama. Balobi boy. États-Unis, Suisse, Canada, Angleterre, Irlande du Nord, na Union européenne mobimba. Balobi toko kanga frontière na biso te, toko construire mur na Rwanda te. Toko signer accord na Russie te, toko iko boya ba Nyamulenge na kati ya ba institution na biso te, il faut pas la représenter, c'est obligatoire. Leur présence, ils doivent avoir un quota na armée, na police, na gouvernement, na service national, na service ya renseignement nyonso. Toko kiko exécuter moratoire ya peine de mort te, nani diplomatie de l'unique façon ya kosisa bitumba ya est toko bundana Rwanda te. Oui oui, Rwanda les protéger. Oui, na question ya nini ya négociation na M23. Question ya est, il faut tout sur lango bien pour frontière za malamu te entre les deux pays. Il faut frontière ya Congo na Rwanda ba boujango ba pesa Rwanda mabele à peu près 300 km. 8 balobi FDLR Congo et cause à la FDLR, il faut tout bien dans la FDLR nyonso, pas à la carte mboka te. 9 balobi, il faut tout solo la na M23 na AFC ya Corneille Nanga. Tout solo la ngo bien parce que bango basi bazu déjà parti monene ya mboka, to ko boya ko solo na bango te pour tout ça la brassage na mixage ya sika. 10 balobi tozela toyamba 100 000 réfugiés congolais au bazala na Rwanda bazonga na Congo. Non, bandeko, trop c'est trop. Il est temps que le monde sache que le Congo, il y a des hommes. Il est temps qu'on sache qu'on ne peut pas intimider les Congolais. L'ambassade nyonso e kangama. L'ambassade ya bamindele nyonso zana kata mboka e kangama. Ce sont nos ennemis. Ils nous ont déclaré la guerre comme maître. Ce sont nos ennemis. Ça, c'est une guerre déclarée. Clairement, ils ne nous aiment pas. Ils n'ont rien à foutre avec nous. Ah, voilà. Alors, tout est à l'avantage du Rwanda. Tout est-ce que ça est à l'avantage du Rwanda. Donc le Rwanda est plus important que le Congo. Parce que vous voulez voler nos minéraux. Et vous devez, donc nous nous battons, vous venez nous lier les mains. On ne sait pas tous nos chefs coutumiers. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Chef coutumier, bino ba belé. Ta ekoki. Tola kisabatoyo eza epa na biso, awa eza epa na biso. Ata na bandako na bango balala esute. Ba mona makambo bako, ba mona na nute na ba chambre na bango na ba ambassade wana. Qu'ils voient, bon visiter bango. C'est pas sérieux ça. Bon sala nyonso, que toute la population se lève. Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, Mbujimai, Kindu, Bandundu, Matadi, Kisangani, Équateur, partout au Congo. Lèvons-nous, il est temps. La guerre n'est plus cachée. La guerre est ouverte. Ouais. La guerre est ouverte. Ces gens ne veulent pas que le Congo nous appartienne. Ils veulent nous arracher le pays. C'est ça.
Parce que comme ils ont commencé là, ils ont besoin de ces 300 km à l'est. S'ils prennent ça, demain ils vont prendre dans les Bandundu. Le lendemain ils prendront au Kasaï. L'autre jour ils vont prendre le Katanga et le Congo n'existera plus. Il est question de vie ou de mort. C'est l'existence d'un peuple. Bandeko. Je pense que vous voyez bien. Ce qui est mon benga souvinani. Mais leur chef avait déclaré en substance que les Banyamulenge étaient nos frères. Maintenant, on vous impose Yakochaba Banyamulenge partout. Vous commencez maintenant à pleurer. Mokonzi na bino alobaki les Banyamulenge bazabande konabiso. Est-ce qu'alobaki ngwa bomba maki? Elengi yako signer ba corps caché. Ezaki na yebi signa a signa kiango. Lukola ba mindele na bato ba peseke pouvoir babi loba yango siko publiquement. Pour lobi bazwa biso bazobate. Alors balobaki yango publiquement. Bango ba tiango ba enregistrer yango ba garder yango quelque part. Alors, puisque vous l'avez déclaré publiquement, bango swabi ba Banyamulenge, il faut pas dans l'institution nyonso. Il faut pas dans l'armée, dans la police, dans Sénat, dans députation, partout bako kozangate. Pourquoi? Parce que ebimina munoko ya président Nabino Moluba. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites très attention à ce que vous dites. Toutefois, lorsque vous ouvrez vos bouches, faut boyeba que ma parole bozoloba est négative ou bien positive. Alors, n'oubliez pas qu'il y aura aussi des conséquences. Kobos na kabilo wanate. Tango yolobi oui. Tango lobi non. Il faut réfléchir. Ndenge muta réfléchir saka. Balobi na bino, il faut topé sa Rwanda 300 km. Mais Tshilombo avait signé ça. 300 km, Tshilombo avait signé ça. Nyonso oyo balobi na bino kuna, eza na kati ya bakor secret. Tshilombo tango bazo pese pouvoir avec cette précipitation, abanaye ko signer Sekatanga. Sikoyo, il faut bâtir mon application. Et lorsque la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mais il est impératif de la mettre en pratique. Ce qu'on tient en pratique, ils ont servi à rien. Ndenge moko na Tshilombo ba signé ce babiloko siko batouwa faut battre en pratique parce que Tshilombo a signé azalaki pressé yako comme président parce que a gagné quitté lokola ya gagné quitté et logo ni azana besoin ayi na besoin ba bengaye président de la République toyoka Bozalaki bomoko, bokeki nous Genève. Souci ezalaki ete peuple a gagné élection. Leloyo, mwana mboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki kosangana te na bosenga baimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama Ebazaiba. Tokoki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba. Ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Tozabo moko mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko alobaki bolimbisa na salaki ba erreur nazalaki kolala pongi esalaki nga me azana nuka na kati ya pongi ya wana tolobi na ye alamuka pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné yo mutu ozwi toza même pas na mawa na soni yo moko ke nazwi na nga 15% po balakisaki ye ba resultat balobi tala ozwaki ka 15% kutu shadari ya lekio
mais tokotia yo wana po yo garantir ba intérêt à continuité na biso azui andimi ya wana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka mpona pouvoir na ye moko ekosimba te meme na nzango balobaka ngala moyibi ezalaka na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo MLC décidé ainsi que ba parti politique nyonso oyo ezoconstitue lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te na kati ya inéquité te soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko le MLC avait dit tokoparticipe na pouvoir wana te nana azalaki kolela comme premier ministre ya Kabila Félix te babandaki na nani na balibanga IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS MLC alobaki partout tolingi ba élection alors les bonnes élections. Ndeko barchive ezoloba ezanga été. Moi je ne fais que garder les archives, c'est tout. Beaucoup de là, oh, balobi na biso boy, oh, to lamuka. Banani balamuka. Na ba secteur nyonso, ce sont des baluba qui sont nommés. Bango doivent travailler. Et bino pesiko lokula bino mto travailler partout. Bino boki ne guerre, boki no bunda. Guerre oyo entre baluba, nananga, ça ne concerne pas les Congolais. Et vous concernez bisote. Et tali baluba na ba Congolais. Voilà. Mettez les bisonani. Puisque c'est vous qui avez signé les accords secrets. Partout, vous êtes nommés. Alors, bino to kene guerre na bino, bo sili sayango, on est allé bisote. Biso problème biso ne ba bo ma peuple té, ba bo batika peuple tranquille. Mais bon bunda bino na bino, etali Congo ba de toute façon. Mwana mwasi na lobaki, soko za muluba te, kanga munoko na yo. Soko za muluba te, kanga munoko na yo. To kangi munoko boki de bunda, tota ne ko suki la bino. Oyo a gagné, oyo a gagné te etali bisote. Voilà. Alors bandeko. Toza na ba sacrifice bandi 5 ans oyo elekaki ba sacrifice erayi côté ba conseiller. Mais yambala oyo François et Béatrice Lumbala, ces couples dont la femme est la cousine directe de Félix Antoine Tshisekedi, ont été retrouvés ce matin morts dans leur appartement à Montfleury. C'est l'odeur nauséabonde qui s'est dégagée de leur appartement qui a alerté le voisinage. Selon le constat, le couple serait mort depuis au moins 3 à 5 jours. La cause du décès n'est pas encore établie. Nabanzi omoni bango cousine propre, hein? Cousine proche. Tala bango. Na mbali na ye. Ba mbali ba kufi na bandako bazo zwaka na ndenge bayela mbindo. Ba mbali ba utotika biso depuis avant-hier. Do baza susute. Donc, tout le monde qui n'est pas de pouvoir, le sacrifice, et ça qui a conseillé, si quoi sacrifice, et quand il y a quatre ya famille, nabanzi, et que vous allez soukate, parce que il faut 5 ans s'il s'est un mot. Nous sommes dans un accord secret. Tant que vous avez pouvoir, il faut qu'on l'ait ça. 5 ans, on a banani mtu balekaki ba conseiller et oyo elandi sikoyo il faut ba famille na yo propre to mona na suka et comme une famille na ye na ba pera leki ba na okende sikoyo et voilà beaucoup échappé de mon côté. Chers Congolais, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 étapes que l'Occident a orchestrées pour fragiliser la République démocratique du Congo, avec une mission bien précise de la couper en petits morceaux ou petits États.
Ce que l'Occident ne veut pas que le Congolais sache est que la RDC, avec tout ce qu'il possède et le développement accélère de l'Afrique d'aujourd'hui, la RDC sera la plus grande puissance mondiale. Et avant que le Congolais prenne conscience de cette vérité, la meilleure chose à faire, c'est le démembrement en petit état faible et colonisé à jamais. Notez bien que la phase de l'infiltration étant à sa phase finale, nous arrivons à l'étape numéro 4. Il s'agit de placer à la tête du pays un étranger avec plusieurs objectifs dont voici quelques détails à savoir. 1. Rapatriement de tous les documents stratégiques de l'armée congolaise et leur prise en otage. 2. Transférer les Rwandais et les Ougandais en masse dans tous les territoires ravagés par la guerre. 3. Ils vont tromper le Congolais d'avoir gagné le rebelle et établir la paix, mais la réalité est qu'ils vont intégrer tous ces individus en secret dans l'armée afin de bien le mettre à genoux pour la dernière fois de son histoire. Étape numéro 5. C'est l'autodétermination de ceux qui occupent le territoire en conflit avec une armée acquise à leur cause, et cela ne se réalisera qu'après le mandat de ce président étranger, enfin que le soupçon ne soit pas porté sur lui mais sur le président qui va lui replacer. Il y aura la résurgence de groupes armés, et les étrangers intégrés dans l'armée qui ne seront autres que les groupes armés vont se réveiller pour soutenir les soi-disant populations congolaises, enfin devenir autonomes pour mieux se protéger. Fin de film. La communauté internationale tranchera en faveur de ces États autoproclamés, avec comme motif établir la paix durable une seule fois pour toutes. Notez bien que ceci n'est pas une prophétie, mais un statistique bien réel basé sur la situation politique de la RDC. Lorsqu'un peuple ne se respecte pas et n'est pas prêt à faire un choix et sacrifice de surmonter les tribalismes, la corruption, et n'est pas prêt à prendre des armes et combattre le mal d'où elle vient, c'est l'esclavage et l'exploitation qui restera comme héritage d'un tel peuple pour toujours. Bandeko, ngana zochira bino boyoba. Monsieur le Premier ministre, les Katanga ne collaborera pas avec Monsieur Etienne Tshisekedi. Nous refusons. La Tunaseba, tu l'as répété, Etienne Tshisekedi et les siens, ce sont des biloulous. Ibanani, babiloulou. Tunaitika politiki yako ya kusema musiki tuna prefere de loin kusikizana na Mobutu ke kuitika domination ya Bakasai hapa peto hapa tunakatala. Tunayua asema hatuna batribaliste, hatuna baxenophobe, hatuna baseparatiste chez batoto ya Katanga. Mais le monde entier, l'opinion tant nationale qu'internationale doit savoir que nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes de l'Équateur, de Basaï, de Bandung, de Kip, de Maniema, pas Kabiloulou. Alors, est-ce que Bakatangani va tribaliste? Est-ce que Bakatangani va séparatiste? Tunataka ile pankarte inasema hivi. Babiloulou c'est quoi? The champion, the lion is here. Mboka ndenge nyo. Hein?
Bandeko, mboka ya boye, mboka obazo pesa député $21,000. Bamoni yango eza muke, il faut bazo siko 31, siko 33. Mais tala mboka ndenge ezali. Bambongo wana soki batiamo na misala oyo kini ekomi bien. Mais balingi te telema bazana bondoki, balingi te ke mboka ezala malamu. Dans une vidéo, Congolais travaillent, un gouvernement qui ne travaille pas. Mais comment il fera le bayango? Mboka Oyo, ministre à Salaka, député à Salaka, sénateur à Salaka, Mboka Oyo Zagaboite. Parce que Bangola Nyon, Sobazo, Mbongo et Belewana, Bazomuna Mboka Oyo Zali. Mais il s'en fout, il y a tali bangote. Et tali bangota moukete. Alors, nani sikoyo akoboya fédéralisme. Mboka etikala propre lelo, eza Kivu, pa igere ali, na ba Congo. Eza na batu mosusu, bazana kisasa bakino vana na ba Congo. Pa iba Congo ba ali, parce que là c'est propre. Mais c'est la capitale. Mwanda, Boma, Tchela, Matadi, Kisantu, Sonabata, Kazangulu, et l'eki Kinshasa na propre. Na propriété et l'eki Kinshasa na musika. Kinshasa comme un timbujima ina kananga. Yama wa. Bande koza mawa. Comment na mboka ndenge na kola ta veste na ba condition ya boye. Okola ta veste ndenge na ba condition ya modèle oyo. Ah mais vous en matata. C'est vrai hein. Mais bilo bokini na kili ko sala 1 mois, vous avez même makasi. Moi je peux pas. Bandeko. Bota la pays neti Dakar. Dakar a sa richesse nini. RDC na biso so pisango Dakar, pardon, so pisango sénégalais. Bon mon changement. Mais la RDC au pisango n'importe qui. Pays qui takaka, pays banda 65 pays et qui takaka. Pays qui takaka. Pays qui takaka. Botala. J'ai pris le train au Sénégal. Tout le monde parle du nouveau terre, donc j'ai décidé d'aller voir ça par moi-même. Écoutez, alors le train est très propre et climatisé. J'ai acheté mon billet à partir de la gare de Dakar pour aller jusqu'à Djamnadio. Le billet, 3 000 francs aller-retour, mais il faut savoir que ça varie en fonction de la destination finale. On te donne un ticket à scanner pour accéder au train, mais attention à ne pas le perdre parce qu'il faudra l'utiliser pour sortir à l'arrivée. Le train est parti à l'heure, à 14h05 pile. Voici le plan de la ligne avec tous les arrêts jusqu'à Djamnadio. Tu peux aussi choisir de voyager en première classe. Pas de grande différence, c'est climatisé, il fait frais, mais c'est nice. J'ai testé la Wi-Fi, ce jour-là, bizarrement, ça ne marchait pas. Sinon, il faut savoir que ce jour-là, le train n'était pas du tout rempli parce que c'était dimanche, mais en semaine, c'est pas la même chose. La majorité des gens commencent le travail et descendent à la même heure, du coup, c'est blindé. À part ça, j'étais impressionnée par le service, la ponctualité, la propreté et l'accueil de tout le monde qui travaillait à la gare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bandego. Yo okino finga sénégalais. Oh yo laticher, ozo finga sénégalais. Tala Sénégal. Richesse à Sénégal les a nini. Tala. Mais si vous avez l'action train à RDC, mais ça m'a wamiki. Donc batunion so kunaka surtout tous les baluba kunaka koyiba. Mais na Sénégal meka koyiba. Hein?
na Sénégal meka koyiba okoyeba oya biso président imongutu ke salaire ayebi na yango te ayeba ne kaka te mais vous vivez comment parce que je suis le chef de l'État tala parce que je suis président de la République ah est-ce que dans moto oyo aza moto ako répondre ndengwana parce que naza mokonzi ya mboka yango na yebi salaire nanga te batuna so ba mbaki so ba nani ba président ya assemblée ba vice président assemblée ba président sénat ceux qui ba salaire na bango plus de 200 000 na pays oyo eza na situation boye alors c'est pour cela bazo traiter ba politiciens congolais baza bato baboma baza bato normalité okomona ndenge ma etondi omona ba député na ba sénateur na ba ministre bazo leka na ba koto bazo mona nyonso bazo ka salité bazo tshwana na zolo après ce qu'on bazo ya awa ko se faire soigner kende na Kinshasa typhoïde malaria mais non ko sakalate estomac ko sakalate kende ko tala bibembe moyoki mawa mingi oyoki mawa kende na prison le fait que oyiba kwanga na prison okoma criminel donc bakipaka yo te nini te vous êtes congolais chez vous bandeko bonga sikoyo yo sa ministre ozo banga za ministre na mono tinate de toute façon aleki yo parce que za ministre nzambe nzambe nanga ye sikoyo botala awa sikoyo bakinois baza banani bakinois bazali bato bafana na kin de 25 tina 1965 donc soki yo ya na kini na 66 donc ça villageois amoko botama na kini so botama na kini te oya na kini après 65 soki ça villageois donc omona kini ndenge zalaka te yo omona kini ndenge zalaka te biso bakinois biso yo donc kini za propre parce que tout ça propre yo uti soki wapi oya na kini na ba 67 68 70 obinga za kinois ba kinois salité obazo benga lelo bidonville tant biso zala kuna ozo sentir obimbo ba olati bien biloko bozo mona lelo ya kite Thompson to lira Thompson te biso ti ko lira Thompson te o baba banganga su baba o su baba tembele su ba ni o makoso wona ze biloko na biso te tande bokomisi mboka tala mboka de bokomisi mo Mobutu a eu 32 ans à tout le monde côté. Mobutu a dit un homme malade. Congolais sont battus malade dans le dirigeant Mboka. Ya mamingi. Aina batu banjimbi, paramoto, bolozi, banini, gera muke kaka ya muke. Ba pakati mbamu. Mais le poto général, papa général, n'importe quoi. Buyo boma Mboka. Sikoyo oke wapi yo lobi oza chrétien sikoyo ozondimela banini excellence oyo eza masque yaka fétiche yaka yango ipona esengo so président de la République a commis na ba niveau boy c'est que c'est pas la peine nde biso bakumu topesi yo oyo na sini ya esengo ya mosala monene osali oyo maske lunda oyo ayaki na kole asimbaki mabele na mokili mokili
lelo atelemi liboso puisque alakisa yo lolenge nini okotambola bakutimie lukula batelemi lelo balobi ke mwana biso akotikala lisusu nsima te akozwa lisusu nsima te totindi ye liboso ye yo akende kosala mosala ya makasi kati ya mboka Kongo Lunda no Son Excellence, ce Nima, Babo Tozaki na Iloko Moko, Bola Kinakumuye, Atana Maluba, Kola Kilel, Atana Maluba. Oui, Lunda, ah, Kasongo Lunda, Mili Congo. Yo, Nanyo, toujours comme un bébé. Toqué table ronde. Yo, Nanyo, les Alaka. Biloba na te obotangi. Yo nanyo. Yo kuzonga. Okende kuzonga papa. Ah Lunda. Yo anokenda kamili Kongo kei. Oke kukuta wolo. Oke kukuta libani. Saka mabele. Iloko wela ka saka mabele. Iloko wela ka saka mabele. Mabele ango yango tobundilaka. Bisoba ya kaba kolo mabele. Ora. Lelo lukulu telemi. Ora. Ni mwana. Bundira mabele. Ora. Toza simana. Tozo landa. Eza na butu. Eza na mo toza na yo. Itumba bateke. Eza mute. Bisomo ko batuchi. Uye Kongo afandi. Kasongulunda afandi. Biso pe ba mfumu to jingi ndenge to jingi yo. Uye. Bateke bazate makambo zo sila. Mwane. Lelo yo papa lokolo telemi wana batesho mabele oyo Kongo mobimba eza na maboko na ye okosomba mabele oyo mabele oyo okosomba ngo okosala misala koto ezali ya bazali mabe misala eza te okosala koto oyo okosala koto oyo okosala provinde. Alors, soki Chilombo ayaki na tribalisme te biso nyonso tolinga kosoutenir ye solo bai na biso ke bana mboka pouvoir nazwi yango na boye me likambo te tosala biso nyonso ça c'est autrement mais ye aye na kitribalisme awa biso soda za na politique ya mboka te mais tozali na droit soda za na droit na devoir na ye nasali inane na futa makambongo te mais nazo servir pays naza pe original Lumbashi